Les Ana, Chadari a émulé sénateur à vie. Sénateur à vie, a osé sous ni candidat na présidence de la République. A conquis peut poser une fois. Et si li pona yé, constitution lobby une fois pour et si li, on se donne la buzz, on va buzz, si mingi. Awa bino bosali biso bongo to pangusi maboko na makolo to kupoli to lelite ate esui mais to kangi monoko to kangi motema to kolela na kati ya douche to kolela na salon to ko regretter pour baza bato bazaki proche na biso mais tant biso pe to frapper sénateur invité to frapper ba Néhémie ba Chadari ba Bochab ba o banani o nani moto nani o pe mususu akoma biloba loba o nani bango nyonso na bakokende le roi Chadari akenda sous potote le roi Chadari akotaka lisusu atai akoma souci na ekoma soka na Dubai ake moi Dubai moi Goma tambo la maya Congo bala Congo le roi zana le pangu te zali nzela alali wana bia on a za kati ya Italie to Rome nzoka Rome te tomba lomse mon candidat muka eza de Goma eza bongo to boyi te botika kola sa mutaba to ba problème ko te mo livre bi ko mi to salela ki o to sala ki boy o ko mi kuna na yumbi kuna banquette eza ko continuer yumbi baki ko kuta ba fausse commune na kati ya yumbi kuna ba kunda ba to mibimba na kati ya yumbi baki ko kuta kuna ba kunda ba suka na bango elingi kokoka. C'est pour cela que Esengeli Bolembate ennemi na biso monene na minuto yo ezali bobangi na yoki bamusu baobi Kabila te Kabila azane papier. Après avoir que l'isolo libanga oyo ekotise les entambrements bana makala China ngambo abizongiselanga libanga loko kende koteka ngokuna na verso ki verse soki wapi zongiselanga libanga langa libanga ezonga libanga yo moko yebi libanga ezonga kala pression ya nini bazwaka nini pozongisa libanga wana na boko tanga pour mbala sima soko répéter sur la Twitter na yo na kotanga eloko bazwaka yo pour ozongisa libanga wana eloko wana bi esala ko motema pasi soko vandi ya mokanda na yo lo baeke o chafa chibeton wa bilu motika bebe kongole ba ofele o lo baeke na kokotisa na kosala ne na sala ka musée fais gaffe. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Balandia Congo France, boy madame na kati tranche amoto sur la stali masolo ya mboka Congo. Lelo vraiment Margot notre monde bébé béton hein. Donc merci vraiment à l'équipe technique na maison ko accompagner na lelo. Merci à Olivier, c'est ma caméra, merci na montage na moni Christian Touré Kenzo, merci en partant de Dipumba, merci na bayo ya ngai o ba komelanga erreur sona bayo pe ba inanga. Mais on a aussi un moussa, on a un sengeli, tous à Kana pour nous informer, bino vraiment, na tango penza et sengeli vraiment lelo vraiment. Donc merci vraiment on a bayo angai, botama et là mona honorable Dimazik ou le notable de Bandal au Azo Yamba. Mon konzamboka kuna na Russie, malheureusement que invitation ya kinareta, fato kena John Njo quoi, John Njo kapé kuna kufelinoko, na petara invitation eta taka Nicolo papa Beton, a la kata voyager ka aboya te ke déjà été moni
Balobi que oh, le chef d'État va partir demain, votre éviter qui va trahir Félix Tshisekedi Tshilombo. Nanyazana Babi, gentillesse et les camères, et qui fait l'homme car n'est zalaka. Les lots vraiment la carte à Masola politique à Congo, donc sola beaucoup tania. Moi la mboka Félix Tshisekedi Tshilombo a coutani tête à tête na Poutine, kuna na mboka ya. Il y a Russie kuna la première sommet Russie-Afrique et Kabani kuna na Russie du 23 au 24 tomoni joueur Lorenzo Azawana tomoni pe le Mbiaka de tous les présidents de l'Afrique, Denis Sassou Nguesso pe Azawana parmi les présidents PPB de l'Afrique Makei. Dans mon Konzambo Makei Morote Akela ma ministre net tomoni ministre Amina Zahali wana ministre de la santé Dr Eteni Lombodo peut accompagner donc na maman la biso ya portefeuille il pas zawana ezaki musala karande ekende babia komana ekonda vutuka ezala rapport code koluka ba partenaire pour renforcer lisusu mboka ya Congo ya moto kosola lelo sénateur à vie na ki bazali na Margot bébé Peto la lalité Christian Tchiboui la lalité to kengelara papa to la lité misuka makasi Céline la patriote to talara papa ne Mikolo Musali Kokende Joseph Kabila des retours dans le monde politique après quelques temps, après je peux dire même 20 ans, Joseph Kabila Azongeli monde politique Azongeli PPRD to solongo lelo nakata masolo na biso ya mboka Congo. Chadari appelle le gouvernement pour continuer à œuvrer dans l'œuvre de Joseph Kabila. Ah, le loto la paix, meeting populaire, au moins en Boka Moïse qui a tout bien préparé, président du groupe TP, président du football Mazembe, peut-être. Alors préparé samedi on a Goma avec l'oiseau rare. Donc, Azawana na caméléon par aux alana Salomon Sokina tout à fait sa passeport il y a des pas aux alana. Mon sous souper a pas ses amis comme on a moi la mboka ngoika sanji makambo ko sala. Ngoika sanji Jacobi a dit trafic d'influence d'intimidation. Bon qu'est-ce qui se passe sur les lots na kata masolo na biso ya mboka Congo. Vraiment merci beaucoup à Christian Touré Kenzo s'il y a moyen tous les Canaries, tous ont la régie, après tout continuer. Les conditions dans lesquelles nous sommes logés. Merci vraiment de tout cœur cet honneur que vous nous faites. Je voudrais également vous remercier, vous personnellement, parce que je sais que par le biais de votre ambassadeur, vous avez été la première personnalité, le premier leader politique mondial à féliciter l'accession. Congo France France.com site ya Solo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com wana boti kolanda lelo na kata masolo ya na biso ya mboka Congo masolo etali politique ya Congo to kosola vraiment makambo moi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo papa Beton abilanga ma fille chérie bébé Beton maintenant là je suis maintenant à Sochingabi avec mamie à lui avec mamie to ega roluka kaka ndeza na kaka to kutaki mboka na mabele to tombola mboka na bien bon papa bon allez mais na kati kama wana ba mso alobi ake osala nini ake osala nini na neni eza eloko eza première sommet ici Afrique et quoi apporter biso ba partenaire nous devons ba partenaire na ba investisseur tout ça besoin Congo pe ekende pe liboso tara ba Dubai lelo ndenge komi tara ba Brazzaville otamboli partout na Brazzaville kuti fibre optique connexion partout mais à la RDC tu as ba réseau kili bako ça va tout 4G 4G on tu vas bien on lobby la ingénieur on a tout bien ingénieur tout va à 4G expliquez-moi même 4G Zarani ingénieur Jacques qui quitte à 100 heures ingénieur et tellement communication tout soleil na maman 4G au qui compte na Congo aussi longtemps balia batumbo wa fibre optique 4G au qui compte à na kata Congo na noté parce que il faut donc tout long dans la fibre optique quoi on est côte à côte dans ma belé comme ça tout 4G ça mais les réseaux sociaux à Congo au te ba libanais
ben dire bah on sur les réseaux sociaux réseau s'il vous plaît réseau de communication donc bah comme kokosa biso oso mamere aussi dans le coin mon pépé mais gars on paye combien 100 unités $1 mais soit on a papa Benton quand papa va revenir mais ça papa qui non il faut nous ben alors quand on la on a matoi pour ministre appelle des TikTok le ba sala te ba on dit ko yiba serveur pour na OCPT tout le monde y place à l'obité et les candidats dans les pambaka mais kuna et opé la moto de comprendre ceux qui vont dire qu'on encourager papa na musala to bolingi nde bachola kaye nyonso ba finga kaye et que ça là vraiment pas si mingi to ebete le papa Benton fait ce que Chilombo azali na kati ya Russie bino boko na boko kosa bato président protocolaire bo pe c'est exemple ya Poutine na sénateur à vivoti comme ça to vendre botika olati baninga pongia ba bébé nous continuons nous travaillons 2023 2028 sozo kendega à titre comme la 2050 quelqu'un dans le bien en tout cas dans lembi nanga dans lembi mususu pas ça ni aya parce que bolingi ko critiquer vraiment mingi et ça va être ça des maboko ata boko finga na ba réseaux sociaux ata boko loba un Christian Chibouy ata bako finga ata bako loba balobi Gisèle Katimar double ata bako loba ba yebi ke Félix Tshisekedi aza Benton o ba bio to ena marto to buka bo buka na bino ba moelo ba kayas bo buka nani yango ko sala vraiment esengo mingi komona mokonza mboka ko kendaka akolubia so ba partenaire mais ça peut na elo mona ko beta cité mukie wana place ba partenaire to boite ba mindele baya to boite ba noko baya to boite ba américain ba to boite ba te baya mais ba ndeko na biso pe faut ba ya ko investir na mboko a Congo et le kwaza ko boma ba mo douane et si quand on a vraiment papa Benton il faut abeta cité na makambo a douane mususu abenga na mama bébé Benton nazaki ko na auto devenu blona na futi $9,000 bébé Benton bien solo ana oh donc comment cher babi oui amena ba pays le quoi ba Ghana ba Zambie ba Tanzanie douane oya na conteneur boy ya 40 yoka $1,000 $1,500 mais mboka na biso 9,000 au moins ba 11,000 ba 12,000 donc comme ko coopérer na ba douanier ba bi pa plus ba douanier mingi pe ba zabe ba débola soute ba kuya donc ba tchemba donc il faut te déboulonner ba système nyonso pour ba tato mingi ba investisseur ba paya baya biso ba investisseur pe ba sa nini baya na ko conseiller komela nga habiter chana se na kozaka makambo leke belé conseiller ceux qui topé ceux qui copain wana habiter ma bébé Benton na yoki makambo ze belé na mutu mais na koluka ba ndeko na nga diaspora ba investisseur ba ndeko na so za ba projet ba benga mikolo na za wana pona bango siko vraiment na vandi siko poser taka makambo to le kanango na kati ya présidence mikolo yo ndé to qui ko perdre ba tourner ba ko kufa to perdre chanteur à chef de l'état garde corps à chef de l'état pe ba garde corps à chef de l'état tika ki biso et ko ça là vraiment pas si mingi awa bino bo sali biso bongo to pangusi maboko na makolo to kupoli to lelite après sui mais to kangi monoko to kangi motema to kolela na kati ya douche to kolela na salon to ko regretter pour baza bato bazaki proche na biso mais tant biso pe to frapper sénateur invité to frapper ba Némi ba Chadari ba Bochab ba o banani o nani muto nani o pe mususu akoma biloba loba o nani bango nyonso na ba kokende il faut te frapper bango ikasanji faut bakanga bango ba dossier kamona sampo utaka wapi ye wana mbate no ba mboka la ba kota ngone faut to bana maona awa ce qui est suspect na on va te test ni ba benya ba bébé Benton la linga habite na la lité papa na oyo ka olobi ni abi bébé Benton à les États-Unis menda e koya na menda ke osanya ki koteka mabanga ba diamant sankuru alobe za plastique to ke osanya ote le roi amonaki ke papa Benton a proposé qui kana bango ba répondre bien te ye mo wa yena yena ko tshana musapino ba tshana pilipili na miso menda sila soni menda zara pe menda Tshisekedi le père ezakine ba kande ko yeba nzela menda sila soni ba ke kuna ba ke kutana ba Jean-Jacques Mamba to ko yeba te ezali conférence ba kene na Italie en tout cas ko sala vraiment pas si mingi mon kusika te tozonga sous sénateur à vie bobi marugo bobi bébé Benton toki babi Joseph Kabila en force non Joseph Kabila Emmanuel Ramazani Chadari a humilié
a humilié na ndenge ni Shadak azongisi revanche ya l'élection 2018 azongisi revanche lokwa ye alekaki te lokwa ye campagne asalaki à la folie ateki ba villa na yapo mon sénateur avait abimisa ni mbongo dans le membre solo sénateur avait abimisa mbongo te ba abimisa mbongo na bezaki ba pocha ba cotisation ba ntisa ni ba tchara na PPRD ba ben on petit poussin jaune on me dit ba lati jaune mis sous passe dans ma petit poussin jaune blé ba tchara ba cotisation ba ntisa na ba ale ba bimisa akamu tezara nde mo na biso pe basit na lati kitoko mais na komisika mobile na mta sombelenga to apte mutno mta sela na mendo ka ngamo mo simno sa nyoso ndi ba salaka les ana Shaddai a humilié sénateur à vie a osé sous ni candidat na présidence de la République a koki pe kozonga sous une fois et si li pona ye constitution lobby une fois et si li on se donne la buzz bon comme moi buzz le roi Shaddai qui est sous pototé le roi Shaddai a contacté les sous ataï a comment souci na commence au Canada Dubaï ake moi Dubaï moi Goma tambo la maya Congo bala Congo le roi zana le pangu te zali nzela alali wana bia on a za kati ya Italie to Rome nzoka Rome te tambo la mse mon candidat muka eza de Goma eza bongo donc eza ke Ramazan Shaddai a humilié mon mboka sénateur à vie le monsieur Joseph Kabila Kabonge na sens nini a lobby gratuité enseignement za musala na bango a lobby était a gagné sur son sika a lobby était dans le dans le gouvernement va continuer et petit cas qui pas Joseph Kabila to boy te petit cas rola ça muta ba problème ko te on livre bien combien to salela qui est auto sala qui boy o comme kuna na yumbi kuna banquette za ko continuer yumbi ba ki ko kuta ba fausse commune na kati ya yumbi kuna kunda batu ya mibimba na kati ya yumbi baki kokuta kuna batumba bakunda batu personne ndenge nini mais tala lelo oyo makila yumbi ekoganga ndenge mola makila ya este tokozonga nanu na régie Christian Touré Kenzo tjelanga nanu papa Beto ntango alobaka tokokende na bango kaka bongo tozotala na régie après to zonga na sima suka na bango elingi kokoka. C'est pour cela que esengeli bolemba te ennemi na biso monene na minute oyo ezali bobangi nayoki bamosusu baobi Kabila te Kabila azane papier. Allô, wa santé eza misuma. Lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misuma. Lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela motu lingala te. Ezali mitoto santé. Oyo pesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo afikaka kocontribuer na mbongo mokie. Na fin du mois, pwete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye. Misunga akosokipe na mabe kombia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo, po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Wana bauti kolanda papa Beto alobi elote wana quinoa papa Beto aza quinoa Facha aza quinoa l'excellence de monsieur le président de la République aza quinoa ayebi makambo akosala a vraiment anoko atongo omukida lobaki aolenga mutu te aobanga mutu te yandi bato bazalaki pressé balokoso bandokaka accord a mupepe accord accord
facha bien bino linga boy ba kinga kati ko ke visite po bezate zo mutuka ke kinga kati kota kinga kati kuna ke ota ndenge zalaka olingo mona ba bonobo kende no bonobo ke o mona bino lingi akor ngo bo kende boy ba akor ngo zalaka nini ce qui fait mal les loyo coalition FCC kachozo ke netina ba mandataire bongo ba alia IDPS ba kosuka wapi pour le ministère bali a idée parce que il y a diaspora sur la lobby au marbo au kabola bébé béton kabola na kabolité na wala marambo so to mona wala ko to ministère musu na mona to mena ba gaz bazate mama Dorcas Dikoko yebe ana beti c'était pour na mama wana ata ba Pierre Lumbi ba trahissa ata ba Fayulu ba trahissa mais moi na moi sur na fois à la récompenser bato wana ko koma un nyonso français na bango na babiki na ba fei ba kokoma nyonso le roi ba prof docteur Boissa le cola bateau le quoi to bengi le cola ba Laurent Batumona il faut ba se retrouver na ba mandataire parce que ba nyokwami ezati ke bino omi ko ça le quoi pour prouver batou yo wana c'est moi c'est toi qui tu es qui tu es un homme simple comme tout le monde tu marches avec des policiers avec bananyo bateau dans secrétaire technique civil tu as peur de quoi muta ko cha okazana nduma utazo cha oka tazala simple na mokili zala simple le quoi les pacificateurs jusqu'au bout hein le directeur du chef de l'état moi Mboka Vital Kamerhe ninga zala simple le quoi président AI Jean-Marc Kabou ninga zala simple ata ko kani mambo lungu sabine président il le baraté me prendre bit non bébé béton moi j'aime pas beaucoup parler pour éviter des problèmes mon oncle Betissa film zala simple lingaka baninga bapesaka témoignage no ya malamu ke mutu wana azaboye ke bato balobaka mabe na yo non c'est pas bon eza bien eza mabe makasi tozongi place mosusu oto koloba ete na moni alali lelo bato kobenganga kobengele ki bébé béton omoni ngo soki nani no bo tanga komo poso na tanga komo za ko pesa isuko actualité après avoir ko lisolo libanga oyo ekotise les heures tamboulement bana makala China ngambo abizongiselanga libanga na loko ngene koteka ngokuna na verso ki verset soki wapi zongiselanga libanga nanga libanga ezonga libanga yo moko yebi libanga ezonga kala pression ya nini bazwaka yo nini pozongisa libanga wana na boko tanga po mbala sima soko répéter sur la Twitter na yo na kotanga eloko bazwaka yo po ozongisa libanga wana eloko wana bi esala ko motema pasi soko vandi yango kanda na yo lo baeke o chafa chipeton wa bi motika peuple congolais ba ofele o lo baeke na kokotisa na kosala nena sala ka musée fais gaffe bana béton bote pate mutu tabangisa mninga mutu talengisa mninga Gabriel Moki azunda kunaye azwi banda kunaye azwi soko bomaka batu osanga batu nyemela batu makila na compte nani ya sénateur a dit ngai teo ayibisi fachi beton bi mutu nyonso le quoi kuna les États-Unis ba boy kolonga ba sanction mutu nyonso faut répondre na mbeba na ye yo yibaka ninga na yibaka kwanga ale kende kuna ke bosamba pona kwanga yo yibaka combien on a yibaka migo ko ba poussin jaune poussin jaune yo zo kinini o tinga zo ka loso pona ka kita na doda a doda kende bosamba parce que ata mokonza mboka bia ko funi na pasiete na tozongisa bidona no bato po manque me komolika liberté d'expression ne comme gosa bino mabe ndako ko beta tolo ndako na yote soki baliaki ombo epa nemi mutateke ko landa nemi landa mugaluki ko senga mbongo na yo ndako oliko wanda ko finga mokonza mboka rétrocommission c'est partout boye koloba moki alingi moki akufala avese yo kota bakala yo bakanga yo boza makala etikali pole avant boke non soki sepe soki wapi bobandana na makala to na ndolo escapé Jacob ya uti ozonga lokolo lokosa Jacob ya makambo ozonga Jacob ya aza déjà libanda za na liberté provisoire et donc musuto ko le capé ko sala pasi mingi bandi ko la biso ya diaspora koyokaka tout le temps meeting populaire mona mboka moeska to bia ko sala samedi avec l'oiseau rare en nani
l'oiseau rare. L'oiseau rare, l'oiseau Salomon, ce qui n'a rien. Voilà. Yende, t'as commis. Au lieu de tout temps, comme maman Karine Katumbi, ton bébé Katumbi, ton enfant Katumbi, comment yende, t'as comment on va succès. Na combo ya Katumbi. Et comment tu dis comme Salomon Katumbi pour succès besoin ya comme vraiment na ton mon quoi il y a makasi. Tout que tozonga, tout le monde Francis Kalomba le bien à Koluba. Au Koluba ni l'homme de 10%. Aujourd'hui si la jeunesse congolaise Baza Léona pas ses abonnés bino. Qu'est-ce que vous avez fait? Les lorsqu'il qui le peuple congolais inachi na rambo ezapona bino. Mabo osala koko c'est la mutaba tu makambo. Ko c'est qui sera bangote. Ba kilo bazaka batute. Bon on ne place à soki. Bona bino réputation ou te baby. Na 9 mois to 10e mois. Le 24 janvier si je ne me trompe pas, papa Berton a fêté une année à Bokonti. Siko, tala bilan auto sali. Ba saute montoye. Gratuité enseignement. Makamboye bébé. Papa qui est né pour la banzamu bon monde makambo sali. Papa assistant de Bakonzi belé. Bakoko pe kuna ba gagni na Congo central. Ba solina bon, ba solina papa ba le 8. Ba bi bébé Berton. Le bas la papa Berton il faut pas assurer la rappel na bakoko ba pasteur ba fa quoi. Na 100% ba pasteur 5% ba za malamu. Non na 5% ba fa quoi na ba fa quoi ba fa quoi. Il faut que rappel un mois pe ba koko. Dans des années il faut papa qui il faut asala moi ou le ba cérémonie na Congo central pour la makambo aso de te ko le maman Mimi. Ya mwana il faut mon konzambo ka sa nini asala moi mon bilo au moins mike po te ba koko ba sa nini ba ki simbi na ba kimbili ku ba na ba zengele kan ba sa nini ba cha la se ba so la kinzonzi ba e ba nini ko cha vraiment la se mingi et donc pe mususu auto koloba mon kwana blo ba benga na INC ba ba to INC ba isinga ba binanga bébé Berton za binga bina na ndaku na pemi taka bana mo faut devoir faut pe kolambaka ba binanga bon bébé Berton est-ce que bité bitaku na benga ki excellence Jean Baudouin Mayo ngabi ah bon après avoir kofinga la top Congo le quoi top Congo comment nango tinel ya batu nyonso ba politicien nyonso ya mabene ya malamu hypocrisie za la top Congo bokondi bangote mais après avoir koloba allez yango wana ayekuna ba bien ayaki asengi ba kuta na excellence Jean Baudouin Mayo excellence pas le ye photo bimise na poasa na boy na ya mola bingo na nga na ya mobe na ndaku na nga te to keka na parti na ba umbu bitakura moi akimi ayeta mona nti de ngwa ti olo amona ni te bitakura ka obenga Mayo te to so ata na katsa mutu kamala bitonga la commis des excellence na ko solola na yote bomba mabe aza huissier ya par ya tribunal la Gombe akobenga mwana mboka lisanga soki nani wana garde corps ya honorable Martin Fayulu Madidi. Donc bomoni il faut akende ko comparaître mikolo yo na tripe ya Gombe batu na ye chantage ya ko sala kuna pe ba bipe ne bi ba bi akozongisa rétroviseur massima atala parce que bayeba isanga bomanga qu'est-ce que tu veux encore bien ce qui peut compter makala bon izaka makamwa pour tota ko bimisa bino atane molati ba problème 15 millions toengeli bino mawa papa Berton atala bi babi na la trahir Congo babi na la trahir population koma koloba bande konanga babima badi mo zata mo pepa libando embata musicien so blaze bula bi mo pepa libanda esa ya kelengi ai ba zata mo pepa libanda bangwa ba ki kolata ba polo bozo ni so 15 millions kolonga wapi ngo wana nani azwango boke botuna ba konzi mo konzi ide peso alinga lokumu botuna bango dossier 15 millions aka buzz lelo besoin ne ke makasi mati niveau lelo botuna neni mulani botuna François Mwamba lisolo 15 millions babetaka on a butu lelo komi réalité ndoto lati komi réalité za jebi na c'est d'accord ba jeme ba jepe combien solo il faut justification ezala par rapport ya makambo bango balobaki ta lelo to keli bino ma bisi bino la caché bobima ba caché bobima ba dino ba 10 ans ba 20 ans ba 15 ans ba bité papa Berton le bino ma fille tika bango babima baba ndeko nanga ata ba trahisa koko na
Tshisekedi mais babi baza libanda mais lelo directeur à cabinet à Salibino les pacificateurs jusqu'au bout muto akosa mosala na ye muto akopesa biya Salibino motema maboko komina moza ya ni ya kindo kito ya nini motema maboko komi ko kende tiko la tele ba polo bo bemisa mo ne ba bande on so pona ko justifier mbongo katumbi oboliaki maître Hervé Diaké CG honte à vous nazo ko soni tozo moto kende toyoki kuna mona mboka ona yebi alobaki ba kandida biso kuna ya parti au pouvoir balobi na biso balobi ete ndenge za wana mutu moko te akoki kolobela lisusu makambo etali ya FCC cash mutu te balobi ete alobi ndenge za wana mutu akofinga FCC azandoki face oyoka makambo tofinga FCC te toboyi te sikoyo 5 mois ya ngolo depuis ordonnance au basignaki et pas chef de l'État par rapport à makambo ya nomination ya journal officiel nani azo bloqué yango si bato FCC to benga ba ndokité lelo baba kyungu akota ta vandata ko akokufa baba kyungu akokufa botika ta kota avandata la biro wana jekami njoki ya SNCS wana ba che place moi mboka Sylvestre Nukamba uti avandata wana bolobi lisusu ke ezali ke makambo okoleka na bomu zomo ndike bozo kocha papa ya biso na équation sikoto benga FCC ndokité tokokolo bala bangote pour to signer ki coalition alternance on va bino mi balende boza ko bénéficier na alternance balende baza ko bénéficier non est-ce qu'ils sont normal vraiment tokokende wapi 5 mois ya ngolo ministre akanaki makam ministre déjà longwa sikono onye zozanga ke bato ala ke bo travailler lo bonini kozanga na ko benda papa Beton matoi papa Beton olingo ko ya na jage ya ngobila ya ko memelo ba beda chou ba kalifu soki ba nani balibale na bendie batute baza kosala biso mabe yo moko na mikino oyebi libane na endie papa Beton soko ebe kamola bango matoi kamola bango soki bamoni mote bakanga biloko na bango bakende bango moko baterroriste nyonso ya mabe balibane na bende juste bolingini na Congo tolingi Congo ezonga ya bacongolais nangi bandeko na nga apareko babina ngai bandeko na nga kususu kuna babengaka barésistant babi bébé Beton soki tokangi da bavalise loko ya papa osoyeli ana papa obeteki déjà sete tokozela papa ntongo akouta russie auti France aye comme ça tosali tosoyeli na papa pour te tosali toya na mboka na biso Congo 20 ans naliaka esumbisaki nkole te moso binga kuna asala 30 ans nayebi te ke aveni lwambo makia de bonga moso bi nayebi te kutu nde eza wana aveni sengi bapesanga aveni po kutumba nayebi te bébé Beton nani ya tata makolo na mboka bakoko ngabi po ameza te tozela papa lokwa papa akei papa ya aluka nanu solution bandeko na biso apareko bazonga Congo baya mutu moko te akosimba bango papa baloba tokomi na soko kende na soko tokomi kochute tokoloba likambo oyo vraiment kosala vraiment pasi mingi par rapport ya ndenge bokokendele balokoso nga benga bino balokoso bolingi nyonso kosekapare na nyonso nga moko monteur nga moko filme soki nani cameraman nga moko boy nga moko protocole botika moto mokonza mboka sani apema na kinya botika ye a respirer penza a respirer parce que makambo tozokenda bamandataire seke bango bakozwa basociété makasi po bango baza majorité bakozwa basociété makasi po bango nde bilokwa bino bolingi koadore bango bozopalpite loke bango bapalpite bino bolingi kopalpite bango olingi nde bolata charisme mobali mais bino bango nde bakomiso koutilize bino mpona nini Shadari abengaka bango babengi sénateur à vie atanga te bakosani ke classe pe bakoma kotanga ngo en ligne lelo ba professeur na ba docteur 1 na ba magistrat 1 na ba avocat 1 bakomisi ba petit poussin jaune de bakoloka moto akoloba na lobi na ndo bokosala boye boye bwana eloko akoloba te
na kobenga matoi na babanya mulenge bozonga mboka na bino minyemo esali bino nini boki osala ti point de presse ya koloba bosila soni boyaka na Kabila le père akei bolingi nini botika faci asala akosimba bino te bokokufa kaka na tension akosimba bino te omoni toza wana boyoka basonde ezobeta kuna na este donc tokosimba motu te yango mpe tokobeta mpe se te na likambo ekosala vraiment bien te makambo ya OVD mokolo nazolekana na nzela na ozotambola na nzela natambolaka mutu moko ayalobi nanga bebe beton nakamona oyebinga abia nayebi okola yeba te oyebake bato mpe bakomolanda mpe bamédia en ligne na kati ya Congo na kati ya Kinshasa ngabi oyebinga bien na victoire bebe beton tala bino bato papa beton ayokaka bino papa bino faci ayokaka bino tala nzela victoire nde ekomi OVD na 100% topesa bango 10% ngabi ya solo ngabi nake na bongolo na tali lobi bato badindi bato bacholi Christian Touré qui a une image à comprendre à ce journaliste afingaka papa beton nenga dindi na kati ya mai aza konage na kati ya mai lokola eloko mosusu akonage mai etondeli ye moto asouteniraki ngobila ana Kinshasa bopeto apres avoir kolia mbongo ya coupage ya presse yoka ndenge yake kobinda na mai mbula oleka abenga ata motu mokolo Kinshasa alobi ke Kinshasa eza ya ye mais ye moko akomi kopublie na bareseau sociaux na dini na tsholi ma ekotelinga ntina ndako biloko nyonso ebebinga na ndako tosakana na bokonzi afe Tshisekedi te ata bokoboya ye mais bokondima ye bopesa ye chance bopesa ye temps bofingi bakombo nyonso bolobi bakombo nyonso andimi abinga naza kuna te même oza 85 même oza 95% bobina nga naza président protocolaire mais 5% ya bato bandiminga 5% wana bafuka marata mabolongo na se basambela rapona ngai babiti batela mokonzi mboka lelo yo mwana omoni mundalo kopesa maloba finga o tinela 10 chiffres ngalo a 10 chiffres ya raboye ya nyasoni okomo ya mama bibi shoka bishodoka mais bi mozo tinela 10% 10 chiffres zoki epoto oyina ngalo bila bino ayeli banda kuna bino donc ceux qui vont nier la poste à porte-parole à l'opposition n'est pas ça sabino encore pas banga ne mutete tama au fin la bino ne bolo yeba lobi na bino e bani na katumbi bemba lo ga bona mbongo ya man ko na tika bino ko bona ke bo kosa siko mwana musala bino za na France qui Suisse qui Belgique kuna na mboka ba Christian Chibuli alobi boy so oyo akondima kaka poste à porte-parole à l'opposition akomutakalize ye mutalobi totanga esu kombo na ete mpona manquement ye mutalobi biso ana papa beton tokosala mosala ata bokoyela poste à porte-parole à l'opposition papa beton aza na Russie après Russie akoti France lokwa bino bokataki drapeau bokata mpe passeport lokwa bokata passeport te donc eza vraiment et le côté merci vraiment la balanzo balananga na kati ya Congo France on est allé qui marque la autrement dit bébé béton nous tenons qui bino né na bongo ando ba bitoko ke na bino kara bongo ba so le bio margote na bungi dondo il faut ko loba ngaku tout ça musala oza ke to loba poto meli bagage to nyo kwami mais bino qui combattent les réseaux sociaux si ko ngai ndenge mo bina ba falu ne ba o regretter ni mona matungulu kutu da se retrouver na asenga da papa beton pardon abi nzoka Herman Cohen après ça na bimbo ebele boye na kuna na Genève ngaba na yeba tinga na lieba mbongo bango misatu soto yeba teke bango bazwa mbongo en tout cas mon frère Limbisa lelo matungulu beauté zongi yoka teinture azana bad kuna be muzitu akoyeba te muzitu akotala kaka bona kokende wapi nga moto na tikali moto biloko nyonso na teki bongo loso nga interpellé na makambo tali corruption bambongo bato na lele na bimisa 300 maisons etcholaka te etcholi. En tout cas, merci beaucoup à mon patron Didi Pumba. Merci à Christian Touré Kenzo. Merci vraiment à Olivier. Merci à Onabenga Kazizet, à Timère, Double ma Prince, à Chicloriner, au couple Kanyakana à Londres. Papa Benoît depuis Londres. Babi Papa Mathieu Bayaka, mon papa depuis Londres. Et pourquoi pas l'impression Claude Dombassi. Puis tu la de Lausanne, Papi Maïbelanga. Papi Batia de Bonhomme Lissanga.
mambote vraiment belé na on a bengaka évangéliste Guillaume Massibou na besi mambote belé pa évangéliste Adelar Kabani bino nyonso obokonzima tout ça comme ça ata presse présidentielle bali ko ridiculiser mon konza mboka kokanga photo mabe kosa nyonso mabe to lembate ba kokende tout ça quand il y a des problèmes, il y a des suggestions, il y a des conseils à faire, donc mon numéro est là, donc on peut ça troquer costume la mère bolingoté bolingoté tout soit marambo ya mutu donc on résout tout parce que papa le bien de tout est ça là on saute dans la bébé béton yo on le met yo tika libana la tika libana papa bomba rabana papa bomba même le bara ils ont bomba sur le quoi so na bomba maki nda bomba bana yi ndenge ba tapé père balingi sénateur a dit bomba bon sénateur a dit pas bien bomba là là tu jaune le quoi va pousser na pouleté na pe poulet mayoté na pe coq ceux qui rouge ceux qui coq noir té ndenge zawana na biso papa ya biso fachi beto bomba biso kaka biboza lo koso te ba lo koso ba ko bima na poisa ba traite ba ko bima na poisa mais bino ba na boza la calme mikolo nezali bon séjour à toi notre président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo ataba ko boya ba ko ndima yo. Donc bon séjour à toi, depuis là vous êtes, depuis bientôt la maison qui est de France. Bon séjour à notre mamie, ma bolon, on a sekaka. Donc ma bolon, indaka, on a papa, le quoi, indaka, les choses, distraction, des vigilance, kaka, n'engezalaka. Merci vraiment, na balana biso ya Congo France, na mitopitani balasima, ciao. Papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance Naba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa bandeko ya Power Buzz Car avec impact Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso Power Buzz Car le travail des professionnels que yo oui Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko
congofrance.com.